Mbote balingami bana nzambe balandi émission tolikati na bonzambe émission na bino ya sika ndenge tolobaki l'autre fois oyo ezopesa conseil ezopesa toli mais kati na bonzambe. Pourquoi kati na bonzambe? C'est simplement parce que nzambe nde aza moboko ya nyonso. Soki toza na bomoi eza nzambe, soki toza oyo tozali eza nzambe, moto osala ete mokili ezala eza nzambe. Donc sengeli mutu nyonso na se na moi oyo a vivre po na nzambe. Yango wana émission na biso kombo nango toli kati na bonzambe. De lolenge o nzambe alingi yo obika. S'il faut dire. Na lisusu liboso na bino pona ko solola ndenge tolobaki l'autre fois na lobaki que on va parler de tout sauf rien parce que Bible eza na tabou te. Bible lobela nyonso ya mokili. Nde na lobaki l'autre fois bato bele bakanisa nzambe azaka pona ba makambu moko boye. Non, nzamba apona nyonso. Nzamba apona nyonso ya moto. Tout ce que l'homme a besoin. Tout ce que zo constitué ya moto. Nzambe a s'intéressaka. Et nzamba se préoccupaka. Et en autre lobaki tolobela nyonso. Tolobela makambu nyonso ya vie. Tolobela makambu nyonso ya mokili. O ezolelisa, o ezosala pasi. Et la réalité en fait, o tozo vivre. Et topesa toli par rapport ya likambo songolo pakala sujet otokopona. Bandeko lelo toyoko lobela phénomène homosexualité ou encore madès na communauté nde tobenga yango ba kinois j'allais dire nde ba benga yango ki madès donc homosexualité qui pédé et onde tolobaka. Et donc, qui dit homosexuel, qui dit pédé, en même temps, tout le monde appelle lesbianisme. Ou bazo benga kilele. Tolito solo là. C'est vrai, Bible zolo banabiso, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste zolo banabiso na chapitre 1 que oyo ezalaki, yango ndeza, yango pe kozonga lobi. C'est vrai, eza réalité oyo et bandi lelote, mais niveau omokili ekendele. Niveau omabongo ezo kendele. Et niveau oyo to mona ba mususu okala ezalaka te. C'est vrai existara nango mais ba mamoko boye. Kala ezara des fois robomba ma robatama. C'était difficile, c'était dire. Ya romona ta mususu mutu moko boye aza homosexuel to mutu moko babimana baninga mona mwasi mo babimana baninga basi. Mais le les asuli kamba yoke la sonité. Ezui ampleur. Et batu bazo sepela nango. Et batu bazo kota na monde nango. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi tout ça? Lelo toro sola. Toli kati na bonzambe. Et après avoir ça la constant, ko analyser, ko mona, ko yoka et d'ailleurs il y a un mutu et ça moko ba raison ou peut to ça la émission parce que ceux qui to ça la constante soto mona gite soto yoka gite soto tala gite to ngato ko solo la te poto pesa conseil kati na bonzambe. Et bandeko avant to tanga Bible parce que eza toli kati na bonzambe. Donc ma komi na nzambe nde ezo talisa biso ligne de conduite ya biso bato na mokili oyo. Bana na nzambe parce que toi bikela mo nzambe avant to tanga Bible et na linga na spécifier loro moko et c'est loro personnellement avant na yebaka ngote plusieurs années passées na yebaka ngote et kana nde tozo mona ndenge tozo yoka nde to comprendre que c'est ça en fait la réalité ou encore la vérité s'il faut dire. Tozo le bela homosexualité, tozo le bela lesbianisme, tozo le bela nde na ute ko utiliser ba terme qui m'a des nde ba benga yango et na ba ma mususu ba mususu ba yebi ba lobaka tout ça. Et na ko ça la constat bien aimé na ba pédé to ba homosexuel
toza na deux types. Oui, toi na deux types. Toi na deux sortes. Ya ba PD. Avant nayebaki yango te. Eza na bato ebele mpe bayeba yango te. Yango bandeko nalingi vraiment to bo prêter attention. Bopesanga litoyi vraiment tosolola boyoka e ozala esengo mingi. E ozala vraiment esengo makasi. Et il y a de ces PD là, oto benga ba PD. Eza ba PD oyo ba mi komisi ba PD. To PD o ami komisi PD. Ami komisi PD pourquoi? Parce que ba proposer yo eloko moko promotion mbongo tozomona ngo lelo ba obenga monde ngo ya showbuzz, ba obenga ngo showbuzz. Lelo ekomi na ba organisme mususu, pardon, ba organisation mususu, compagnie et tout ce que vous voulez, pour peut-être ba embaucher yo, surtout mingi en Afrique toujours ba sangwana. Il faut aux homosexuels. Sans cela ba ozoyote. Ndenge moko ebele mususu batu mususu nde na ute koloba peut-être pour la promotion to musala mususu ami komisi yango parce que pasi tellement amoni façon mususu bo pona ye aozwa mbongo te to koluka mbongo te. Ok, na koma na ngai PD. Pourquoi? Parce que ezo futa toyoka yango. Et wana eza catégorie ya bato o ami komisi à cause ya réalité ya circonstance et sali ke akoma na PD. Mais eza na ba PD oyo ya na ba homosexuel oyo ndeko yo kanga malamu alingi azala yango te. Mais on dirait aza obligé s'il faut imposer et l'autre mot ko imposer s'il faut dire un esprit oyo et imposer ye azala lolenge wana sikoyo ba PD wana balobaka ke baza ba PD te bazala basi toyoka ba terme mango je na ko expliquer nazo ya bandeko peut-être na bi ke mutu musu place au vandi déjà ta mususu elekite. Oui, effectivement na ko expliquer et la bana ebele abotama bongo s'il faut dire abotama ndengwana. En fait il y a un esprit féminine oyo ezo dominer kati na ye kibo mwasi a mobali mais kibo mwasi ezo dominer kati na ye amoni ke non ngana a mwasi mais en réalité a mwasi te parce que nzamba azoba te, nzamba za mutu aliboma te, mutu akeli mutu eza nzambe. Bible ezoloba akeli mutu na elilingi na ye. Jamais nzamba kosa confusion akeli mibali akeli basi. Mwasi moko se confondre to mobali moko aza na confusion kati na ye pendant ka mobali amona ke non ngana zala mwasi. Non, jamais zala te. En fait c'est un esprit. Et c'est genre ya ba PD o wana nde baloba ke non baza basoko yoki na ba terme na bango na ba langage na bango balobaka non nabotama boye nzamba asalanga boye te, nzambe te mutu asala ye bongo. Naza mwasi en réalité a mwasi te a mobali. En fait c'est un esprit oyo ezo dominer to oyo e imposer eloko wana. Et molimo wana nayebi ke bato musu ba mituna ebele. Oui, effectivement to expliquer yango, to expliquer phénomène yango. Nde na ute koloba tant to lobela ba homosexuel eza en même temps to lobela ba lesbienne. En fait na vandi plus kolobela ko utiliser plus terme to pe ko focaliser plus kolobela plus ba homosexuel bien que lesbianisme pe ezali. Et parce que en fait ezo battre plein nango quoi. Ezo sala pasi, ezo sala mawa
kanda en même temps toyebi bandeko tozala so tomoni un sou PD homosexuel oka bato bafingaka des fois bato bazofinga ta zoba yo bato toyoka yango tomona yango tozali mpe parmi bato oyo tobandaki koblame kokondane kopointe du doigt mais après avoir comprendre que ces gens-là baza na besoin ya aide na yo ana besoin ya aide na ngai catégorie surtout oyo alukaki akoma ngo te mais a se retrouver que nature wana ezodomine kati na ye amoni ke nga na nga mwasi mais en réalité a mwasi te parce que nzambe azoba te nzambe asalaka erreur te lelo toyo kolobela likambo oyo bandeko eosala pasi nalobaki tokotanga makomi nalingi nameka ko éclaircir mwa moke sikoyo nakozwa bible na ngai bandeko tokotanga eza important totanga makomi parce que eza na bato ebele bakanisaka nzambe azali nayebi te oyo bango bakanisaka mais Dieu n'est pas en réalité ce que bango bakanisaka. Pourquoi je dis ça? Parce que nzambe amuto ba confusion nzambe aza confusionniste te aza pe déjà mutu te aza nzambe aza mokeli ya nyonso aza mokeli ya bato na mokili oyo dotango akeli mutu bible ezoloba alobaki ete nyonso ezalaki malamu abi nyonso ezalaki malamu après avoir créé tout mais ntango akeli mutu alobi bible ezoloba na biso que Dieu vit que cela était très bon. Donc kokelama mobali eza lipamboli eza esengo de même kokelama mwasi eza lipamboli ezali esengo. Tozwa bible na biso na mukanda ya Lévitique. Na chapitre 20, je crois, Lévitique 20, verset 13. Oui, na autant à deux versets. Verset liboso na autant ango na Ancien Testament, verset mibale na autant ango na Nouveau Testament. Na tangi verset liboso Lévitique 20 na verset 13 Bible le bibo makomi ezoloba si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous une horreur. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Dans la version Moussouba Lobi, ils ont commis l'abomination. Ah, Balobi, horreur. De l'eau, moi, somo. Balobi, soki mobali. Alalina mobali. Lolenge balalaka na mwasi. Esengeli no baboma bango parce que eloko basali eza nkele eza lisumu kutu te eleki lisumu abomination. Verset mibale bandeko na kotanga ngo na livre ya 1 Corinthiens na chapitre nango 6 na obandango na verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9, natangi na kombo na Yesu makomi elobi boye. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Aba lobi boeba homosexuel, tope mibali oba bimarana mibali. Basi oyo ba bimarana basi parce que ba ezali mentionné nazotanga version la Sainte Bible. La Sainte Bible version second révisée. Second révisée 1 Corinthiens 6 9. Ah ba utiliser un mot homosexuel. Dans la version mususu ba utiliser ba synonyme nango. Et ba mentionner ba catégorie ba lobeli ba efféminé. Et ozo kende ba ndenge moko.
et ba lesbienne ba na kati. En fait nzambe tango akeli mutu mobali aselaki mwasi. Donc pona nzambe esengeli mobali azala na mwasi, mwasi azala na mobali, et non mobali azala na mobali to pe mwasi azala na mwasi. Non, et contradiction eza mabe na misu na nzambe wana ezaki par rapport ya makomi, parce que bato ebele peut-être bakanisaka ke eza makambo nzambe te etali nzambe te, eza juste sentiment ya moto. Ouais, babengi yango orientation sexuelle, nga nabenga yango désorientation sexuelle. Oui, parce que nzambe amoto aliboma te. Mobali akomi kobima na mobali, mwasi akomi kobima na mwasi, eza abomination totangi yango na makomi. Lévitique 23, 1 Corinthiens 6, à partir ya 9e verset na 10e. Balobi boye bato basalaka ba tel acte bakokota na bokonzi na nzambe te. Lelo otozomona bandeko, homosexualité ezwi ampleur, lesbianisme ezwi ampleur, monde mokili. Or Bible ezoloba to se conformer na mokili te. Mutu o aza ami ya mokili azali ennemi ya nzambe. Ndenge makomi ezoloba ya biso. Makambo oyo bandeko euti wapi? Ekomi bwe poa nini? Masumu yango kaka. Temps de la fin, oui, eza pe na kati. Pourquoi tout ça? En fait, na meka koloba na ebandeli ke toza na deux types ya bato, ya ba homosexuel. O ba mikomisi bango moko ba homosexuel parce que pasi mususu promotion alingi mbongo, alingi mbongo peut-être ya facile s'il faut dire. Pona yo kebeta kayu a malamu na kota na nzela na mukuse. Pona zwa na mbongo parce que kune futaka bien. Toyoka ngo na ba masolo. Ya lisumu. Siko na lingi na meka ko pesa conseil parce que eza toli kati na bonzambe. Et de même ba lesbianisme. Tope ba lesbienne. Basi oba kobima na baninga basi. Nzamba kelio mwasi. Yo osepeli okoma kobima na baninga basi. Nalina lobela premièrement catégorie ya batu oyo abotama bongo s'il faut dire. Toke na on a langage simple. Oui. Avant, personnellement na ebarate ke zalaka. Et batu bele ba ebite. Oui, ezana batu ba botama. En fait, c'est pas que nzambe muto akelie bongo. C'est un esprit. Et sur quoi la question peut-être beaucoup va remettre na moli mongo e uti wapi. Je vais expliquer. Et la bala mususu abotami. Mususu pe abotami na ngote mena ko kola na ye. Nde aya ko kuta na likambongo. Mwana komi ba mamuneti mwasi. Mwana azaka na baninga basi. Na baninga mibali te ya mobali ausaka na basi. Mwana azaka na mambo basi. Ba parents boyo kangaye. Soki omoni mwana o manifester ba symptômes oyo. Muso na koloba ya mwana na balolenge ya mwana. Mwana mobali mazana ba olembeseke mo bomona ngo keno we ya normal te. Fo bonde la makasi, fo luka nzambe. Fo koluka nzambe ko bondela. Pona kosunga mwana wana parce que c'est très dangereux. Très dangereux. Et ça na bato ebele abotami bongo. Abotami bongo pourquoi? Premièrement, c'est un esprit. Nde na ote koloba. Et molimo wana est dominé mutu. Et posséder mwana. Tope et posséder je sais pas bébé. Mutu mususu na kokola na ye. Et yango mutu imposer ye lolenge wana. A mobali me imposer lolenga ki mwasi. Ya mona ngo ke non azalaka mwasi. Ya mona eza normal. Et nzambe mutu akeli e bongo. Ma réalité non. Et ces gens-là,
bazala na ba problème sérieux na vie to pe na parcours na bango. Problème na sens et comme à la moment moko parce que j'ai eu ya koyoka 3 ou 4 ya bande kwa bongo o bana na situation wana. Ota mi komisi pede moko parce que aluka mbongo na parce que la plupart abato bongo mingi basala ngo cash ya obombama. Ta musu bat ba e barate ya sala ngo. Mususu pe tellement maman e bombama na ngote. Ezomona nango ezofunda me aosa assembla. Siko ba oto lobela awa ezake a accepta lolenga ngo en fait pona ye eza bongo ifaza la ndengwana pona ye eza ndengwana aza bongo nzamba kela ye bongo aza mwasi ba mibenga abasi mais pourtant nzambe asala RRT bande kola baza na problème na sens nene et comme à la moment moko et arriva qu'à des fois a réalisé que à mobali oui mais de ce quelque chose qui domine année azoye bate que faire on a bimana likambo yo tona zala ndenge ba misusu bazali parce que na yoka témoignage ya ndeko moko abongola motema azalaki ndengwana pendant que azaki na eta wana kutana na Yesu te abande ko vivre ba solitude des fois aomi tuna menzambe po nini ngana zaboye pourquoi la cause neti mibali nyonso te. En fait c'est quelque chose au-delà de ses forces azoye bata surmontango ndenge nini yango na uta ko loba bandeko to kenda mbala mona ko juger te na ko finga te parce que oyebi te azo bundana nature wana en fait ao bundana yango sikoyo il faut esprit supérieur po abima na eta wana ngana o conseiller soko yebi muto abongo intercéder bondela pona ye na place otonga to ofinga ye na place au pointer du doigt sikoyo eloko ngo et comment andeni certainement les gens vont se poser la question et comment andeni ah na osenga ba mama bayoka ngai bafungola matoi baboti en général mais mingi ba mama bafungola matoi boyoka ngai ezala ba porte d'entrée oui ezala ba porte d'entrée Satana aya ko siéger te to ko zo esika te na vie ya mutu soko pesi nzela te soko fungoleli e porte aokota aosala oyo alingi mingi ebele bakutani na baréalité oyo eza baporte mususu eza bafondement baporte eza makambo moko na famille na bango ya na ndeko bona li kotanga bakombo te eza na ndeko moko azali pede nde tobengaka ayebani alekaka pe mingi na baréseaux sociaux nayoka ye nayoka pasi na motema nayoka vraiment pasi nayoka mawa alobi boye bango na famille na bango azaka ye moko te aza ye moko te allez-y comprendre donc ndeko oso bolandeli certainement ya na eloko moko spirituellement eleka to esalema na famille wana o esalake bana ya famille wana basubir makambo wana sikoyo mpona solution ya moto ya ndenge wana il faut koyeba nanu source ebandaki wapi ezalaka nini basalaka po moto abongo azwa délivrance parce que alobi non ba tanga azala mwana moke mama na bango amemai na baeglise esimba te babondela mpo na ye tout ça esimba nango te entre parenthèses bon eza badire na ye alobi boye soki namoni mwasi elobelangi elo te namonaki ondire moninga na nga mais par contre
soki namoni mobali surtout soki aza bajara mibali oyo nga nasepelaka na bango nzoto na ngai réagisaka. Vous comprendre qu'est-ce que je veux dire. Et ça langa pasi. C'est un esprit bien-aimé. Eza molimo mabe. Eza possession démoniaque. Ndeko wana ana besoin de délivrance. Ndeko wana aza na besoin ya lisungi. Ndeko wana aza na besoin ya nzambe po abika. Tozolo na olobela ba porte d'entrée oyo ememaka ba possession wana na ba vie ya bato to ya bana. Eza na ba mama ebele, mama yoka ngai. Makomi ezoloba mwana azali pamboli kouta epa na nzambe. C'est Dieu qui donne. Mwana nyonso yaka na mokili oyo ayaka na but. Songolo pakala o nzambe ye moko abongisa pona mwana ana et puis nzambe ye moko ayebi le pourquoi. Azotinda mwana ana aya mobali to aya mwasi. C'est vrai, toza bato. Ezalaka des fois posa na biso ke nabota mwana mobali. To nzamba pesanga mwana mwasi. Mais e arrivaka na place obota mobali oboti mwasi. Na place obota mwasi oyo lukaki oboti mobali. Yaya kumisa nzambe parce que makomi ezoloba na circonstance nyonso to rendre gloire. Tout ce que Dieu fait est bon, dit la Bible. Yo linga mobali, nzamba pesi yo mwasi, oyebite, mwana wana ta mosusu, akozala utile. Makasi, to akosala musala moko peut-être oyo, ka yene mutu akwa kosala ngo. Na vi na yo, pe na libota na yo. Yana ba mame belé, na olobela ba porte. Na olobela ba porte. Nazo expliquer des types ya ba homosexuel oyo bango mo ba mikomisi na oyo bazandengo wana s'il faut utiliser terme wana bo accepter ngo na yebi ke nzambe akela mutu bongo te mais abimi bongo. Pourquoi? Parce que il est possédé par un esprit ozo ko imposer et force wana leki e moyen à surmonter mo ezate. Il faut force moko supérieure. To esprit moko supérieur pour dominer esprit wana. Et na olobela ba type ya ba homosexuel wana. Na expliquer que ezalaka ba porte d'entrée parce que nzamba ke la mutu jamais ndengwana. To mobali akeli mobali mais atie molimo basi kati na ye pona ocha confi. Non nzambe te. Ba porte d'entrée mutu salaka ke mutu akoma lolenge wana. To pas à la posséder par cet esprit. Et c'est triste. C'est triste et regrettable. Eza pasi. Eza mawa. Yana ba mama musu na bane koloba. Aboti mwasi. Aoki pasi. Pourquoi? Parce que ya linga mobali. Ezala ba mama mususu aboti mwana mobali. Aoki pasi. Pourquoi? Fallait ye abota mwana ya mwasi. C'est très dangereux. Très dangereux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ezana mingi bakenda plus loin à se faire ba souci, mususu bakenda plus loin à yini même au fait koina c'est trop dire mais affection comme telle et pas moi na nezate. Pourquoi? Parce que ya linga mwana mobali. Mususu parce que ya linga mwana mwasi. Et ils à la porte d'entrée. Mingi ba posséda bana bongo. Mamna oloba ya ba témoignage. Oto yoki. Na mutu moko te mibale te misato te. Eza ba porte. Kumisa nzambe na mwana pesio. Ya mwasi to ya mobali. Pambola ye. Parce que tout ce qu'il fait est bon et il est Dieu. Atina na mokili na tina et apesio mwana na tina.